bapesaka cadeau na ebembe te bapesaka cadeau na moto oyo aza na bomoi bolingaka boyela ngai ebembe okunda ngai ndenge bosalaki fete ya emenea ndenge bokundi tiala mwana soki président de l'Alongwe président akomaka wapi sénateur à vie akomaka sénateur à vie et pourquoi ngai edingo bolingo tia ngai champion à vie te boji bosabote nga papa président yokela ngai natikana ngai moko bande mosu bakenda repesanga pasi moni na longola na suki mpona nini nakobumba suka mosala nini nazoganye eloko moko te naza kosouffrir nasengi papa président ekakota place naza kodala na travaille trop na mboka oyo lelo soki lelo mbula ebeti nazolobombana na église un champion na bino azolobombana na église papa nabitikana lela ta mosusu motema yo osalanga mpasi oyo mpona basusi yaokanisa esika nalalaka ngai edingo nakolala bisika ndenge wana te ata kotu cheval ntango azomema moto soki moto akiti asomaka mpe mungwa apesi cheval me ngai ata gilete napalolaka soki ntango nakendekende tomba eza te mingi balobaka likambo kobimisa bato michopo ezalaki bamise en scène à l'époque même tozobe yango chez ya caméra ah non akosaka moto alali edingo babimisi michopo na ye na lebumu ale ezalaki mise en scène to ezalaki réalité parce que mingi ntango so bazoki occasion okota bakati wana obia ngai ata 10 minutes nabima libanda na évoqué bongo nasala yo te parce que yo moto yina sango bazotuna mpona bato bazotunela bato Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emile asilesi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Attention. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki bokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili.
Maxi Bio Café. ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba bosimba ete Maxi Bio Café esalami na baplante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficie na triple action mpona baye bazali na mikili ya poto baye balingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana pe na baadresse oyo totieli bino Maxi Bio Café eye mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basanté na biso Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Amis fidèles internautes, bonjour et bienvenue. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir encore une fois de plus nombreux. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai. Alors nous sommes revenus chez vous dans le cadre de cette émission Face à Franck qui va recevoir pour vous trois personnes, trois grands sportifs, excusez-moi, trois grands sportifs de mon pays, mais le plus grand est avec nous, la légende même du catch congolais est venu nous voir. On va parler avec lui, il y a beaucoup à dire autour de lui. Est-ce que le pays le reconnaît comme tel, comme une légende? C'est lui qui a beaucoup travaillé, bien sûr, pour l'évolution de cette discipline sportive de notre pays, qui est le catch. Est-ce que beaucoup de questions autour de lui? Il s'appelait dans les temps, et Lingwe Motonangenge aujourd'hui, frère Paul, parce qu'il est reconverti en tant que kumbanguiste. Il est sur ce plateau, donc voilà, mais il est accompagné bien sûr de ses jeunes frères, Mibale, on va représenter Pino Bango Lelo tout à l'heure dans cette émission. Restez branchés parce que vous aurez bien sûr alors beaucoup de révélations dans cette émission Oyo Sala Pino bien partout au Talabiso à travers le monde. Idingo Motonangenge ancien, mais aujourd'hui Moto Yasika na kombo ya frère Paul Mbote. Mbote papa. Bonne année. Il est malade pour avoir mon souci, mais pour n'engager. Bonne année. Parce que ben nous avons fêté, nous avons un bête à l'hôpital. Nous sommes contents. Et l'équipe bien pour la bino batu bolagi dans notre colonne. Mais ngai na mon attaque gouvernement mon côté à côté quand ça qui a l'osso. Ou bien carton makayabu na moni le comme côté. Donc na lela ki mingi mukolo wa. Mukolo ya bonne année. Mukolo bonne année ngai ka pinzo les autres banamis. D'accord. Tokosona papa Nabiso Paul, ancien frère, ancien Dingo Motonangenge, mais à ma gauche, nous avons deux grands sportifs. Donc en commençant par le descendant de Simon Kimbangu, vous voyez très bien, Camino Timbola, Mbote Frank Stemai, et bonne année Nao. Bonne année Nao. Donc à présence de Nabiso Nitobika, émission est Penza, il y a icône Nabiso légende, et Dingo Motonangenge, Yango Ndito Samani Lelo, pour nous passer là, et pour nous yemba. D'accord. Alors, il y a Camino Timbola pour la première fois même à la télévision, à la Kolobate. Enfin, de lui appeler cette occasion, opportunité. Il y a aussi un maître Jamos, maître élégant. Maître Jamos, tu aimes bien Mbote et puis Boyewolam. Bonjour Frank Stemai. Bonjour à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Bambote Nabinonos. Babone Nabinonos, s'il vous plaît. Bonne santé, ça va? Très 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 bien. D'accord. Et tout ça, là, il y a une question. En face, il y a icône. Et puis les gens, il y a sport, discipline, pratique, il y a catch congolais. Bon, pour nous répondre, on a deux volets. Côté monsieur plaisir, côté monsieur mawa. D'accord. Côté plaisir, grand icône à ça là, il faut qu'on botte à manango. So pendo yé ou attendez bol bako, baki si o badini mais faut déjà naf.
puissance moko boye ezali kati na ye po asala makambo asala asala ya trop ntango bavie bazobunda biso toki bana mike tokolanda so loyebi biso tokota na makambo akatch tomona mpena makambo bavie basala kote mawa ndenge via lobi grand icône na boye non fallait mpena ntango afungoli porte ndako mona basaki banini etondi bataba bazokuti pa ekuti te wana nde regret nanga yango lelo toyena émission oyo po tolobela yango mpena faut pas reconnaître mpena tata o. D'accord. Kameno Timbola, aux en face il y a icône, aux en face il y a légende et dingo et moto nangenge au batinyo so bayebi azra su représenter les lois comme frère Paul parce que les lois comme côté na église kimbangiste au yo pe ozali. Alors introduction na yé et na yebi bato ba ozala chanter. Alors allez là ki mingi mokolo ya bonane. Bisali on devine ni Kameno. Donc on a habité pendant ce que mon émission yo na télévision pour salama parce que maweza makasi ndeka mete jamo sala to akibana to tika nyoso pona ye mutaboy na konga zala jamais na des sports nyonso te tanga te pona toucher ba sport tout to kayidi mazala te abima bete tilelo mais ko azala délaissé boye na batu nyonso tout à la cas gouvernement te to lobame na biso moko pe ba sportif to ba ke le to liaka to ba na muto ba ba kameti mola po nini ikoloka ka ninga za devant donc ko ka mama bimisi wana sali passer makasi ku na ba ke ngote na ko ngo pa bimisa so wa ko telle émission so ka vandika maboko bongo na bato pe to ebika sala faut pas comme aller na ba poste ba komi ezala mami. Alors edingo moto nangenge bato ba yebiyo ebele mingi ba Miss ba jeune bazo okazo tam sur le loka ba moni yo kombo to yebi mais le quoi posa ta télévision penza mingité musala osalaka dans le temps au sali otilipe kala mingi to bundi mingi dernier combat na yezai tout à l'heure il y a quelques années en 2019 na Mbujimai okendaki ko tombola jeunesse ya Mbujimai ko sala musala kuna na ina ibana okendaki ko na occasion nini na Mbujimai ko munda combat. Nakendeke parce que nasali bambula ebeli nakoma koso Mbujimai te nalaba kende Mbujimai ntango postolo azalaki azalaki mpe kacher mais ntango oyo akufi nasali bambula ebele nakende so Mbujimai nabaki tika nakende Mbujimai bandeko mpe bamona ngai yango nasimisa nakendeki Mbujimai mpona kosepela mais tokundeki na kacher moko kombo na ye éléphant na bumaka te aganyaki ngai aganaki yo mpona nini namonaki kaka na kominimize bakomba namonaka lokola kake na mesa nakoganye or ke nasalaki erreur nga nakana ye ke so nazongeli catch nakosala so erreur wana te nakofika motu nyonso kaka koma moko dure nga vya kama kuma moko léger yango na baganyaki ils ont presque dernier combat na yo depuis to komi moko lelo bunda 2019 na Mbujimai kuna na éléphant est-ce que après combat ya Mbujimai au bunda les sous te na bunda les sous te ko pisa kinga passe na ko bunda sous te mais nakendeki nde na mwana na ngai yakende kobunda na éléphant mpe aganyaki éléphant mwana ona Dieu edingwe oya poto makito yebi très bien aganyaki éléphant awayeke na ye kovenger de fete ya papa na ngai mpe tomataki likolo ya bamataki likolo ya ringi mokembale alongaki 2019 presque pratiquement dernier combat na yo mais mingi ba omituna avant to combat 2019 combat ya liboso ya dingo ezaka na mbula nini combat ya liboso ya ngai elaki na année 72 premier combat na yo awa na Kinshasa na centre na faille sociale ya Matete
Vous allez contre Kacher? Contre Papa Kacher, Papa Kanza. Papa Kanza, ok. Bita kinga lo kora mwana ke pa pe mukona nga ajibe mukona nga ye asa ke sport kala me ngana ya kokota sika bita kinga ndenge mususu bana kufa tine ko jwa kombo ya la locomotive qui filme. La locomotive qui filme. To pona ngai na komona victoire na nzoto na ngai tena komona défaite. Soko le bilanga yedingo ya akobunda komba a gagné à Koseo. Nana ke funa bunda na ona zuki siyo na juma kila na za ko mela. Wow. Na za ko mona bien. Que yego vanda un certain citoyen et ngabangango akoma président à la président de la fédération. Afin de singa ya tengai na compé gagner wa combat na 82 de yego fait titre ya champion du Congo. 10 ans après. Premier combat en 72. 72. Titre de Bosso, il y a 82. Na 82. Donc, 10 ans, on a eu 100 titres, aux mécaniques. Donc, 100 titres, même au bâti titre, on a préféré Nazoki Sayo. On a Monique na Bunda combat, mais on a Bunda Malembe na Wana Bunda. Tabaye Pianga conseil na 82. Avec le conseil na Bunda na petit titre na 82 jusqu'à présent titre est dans beaucoup on a. Jusqu'à présent. Mais autour pour la combat, ils ont combat titre té. Wapi. Ouais Mbujimai. Ah té combat titre. Ngana ko patron combat titre parce que ceux qui Mazembe mi champion. Est-ce que Mbole ko ya Mazembe comme dans patronné ou bien fédération dans patron? Fédération. Alors ngai fédération ça a rien. Ngana fani ngana titre na ngai. Toujours comme il y a fédération mais goût ya catch non na pesa kayo. Goût ya catch tant ba mindele ba yaki aw. Era ke babunda na stade 24. Era kina année 72. Na kende ko tara catch. Na sepre na catch ma ko ni Jimmy Doula. Jimmy Doula. Donc démarche on attend le courage na za ko denda na zwaki yango epai na ye. D'accord. Na le bina sala catch. Na bandi ko sala catch première fois na ke combat ya elite. To ndenge na ngakimi na première na funa. OK. A betingai na sala ki 30 secondes. 30 secondes combat. 30 secondes combat. Savana wakima athletic na bana parce que na ba na boxe na salle judo OK na salle karaté na bet na salle sur foot et là garder l'équipement na matete donc ba discipline ni nyonso ngai na salle ki na ko perdre combat na ko ça fort na komi leader babetinga na leader na yeko passer na comme catcher na comme kosana makamu na ngai. Pourquoi catch ndi muterete na kiyo ba discipline mususu ono sepela ki na mote to meteza ki mote na sepela na catch pona yebike catch c'est la ki sport moko dur pona ngai soki na zona ndako ndenge baza ko nyata ngai na l'obligé de faut attirer ngama ya moto ba ona ko finanga nzoto mais boxe fait elle dur hein. Oui. Boxe elle dur. Parce qu'un bon jour, on a un entraînement à boxe, peut-être qu'on a les coffee, on a quoi KO, on a quoi qu'on fait, on a quoi lia, on a quoi bic, on a mis ces tiges, on a comme qu'on bende à porte on a bic. Pour moi, on fait un monopole. Exact. Et avec ça à peu près une semaine, et on bica. Parce que na que ce que na longue na discipline, na kena discipline mususu, na kozonga na boxe. Na kena sali bali na kozonga na boxe. Na sali karaté na kozonga na boxe. Do discipline nyos na kosa na osara kozonga na boxe. Je me souviens pas quand zoka na entraînement na woni ma citoyen ma vanga benga ipeti ya kana na yi. Abisi ko pratiquer catch.
bisava toke na elimba na veningina epai ya Samuzulu na bandi kosala catch na bino sport na moni esepesi ngai yango navandi mpe na sport yango jusqu'à présent. ezalaki facile papa parent papa na ngai na mama na ngai batala komba na ngai te na regretaki likamango to komosu na tuni papa na ngai papa ndeni ka mwana aza kobunda yo yaka ta na stade kotala ngai te apesaki nga réponse te na tuni so mama mpa apesi nga réponse te na continue chemin na ngai okompona mpe te le pourquoi ti lelo te na kompana leloko te erangeaka yo te moralement non erangeaki nga te parce que nalulaki catch on dirait ndenge moto akotamona motaka te na balabala il faut aza na elamba ndenge mpe nalulaki catch on dirait elamba. D'accord. Secret ya baréussite na yo ya bakomba koganye na bakomba secret nango ezalaki nini parce que bajeune ebele baotala biso bazopratique ntango mosusu baza na posa lelo bazwi occasion bayoka yo moko na monoko na yo eloko lingi osalaka toujours ozala champion toujours oganye bakomba na yo nalaki korespecte bajournaliste po moto asalanga nde akoma lelo ndenge ya limaze ya antenne a koyeba ekipele basunga nzela kapuka omoni alo nakoki konéglige bango parce que wana néglige bango baza na droit ya komatisa ngai bayapi na droit ya kokitisa ngai elaki koyoka tolide ya bango makasi akona omoni nayelaki edi et jamais nakofinga moto na balabala nakotonga moto te. Premier conseiller na ngai elaki Pepe Kale. Pepe Kale yampanya ntango baza kosala répétition na zando oyo simba zando ezali na Kasavuwa Gambela aosala na maison se combattant so naza na problème nazokende ba Pepe Kale nazotuna ye baconseil azopesanga baconseil tala bavandaka boye bavandaka boye basalaka boye mona mpe nazonga ata moto afingi ngai na korépondre ye te po kumisa apesinga conseil nayoki conseil spirituellement moment nini oyo okomaki edingo abangisaka bato edingo moko moto abakisi ezalaki na moment nini edingo abakisi nayaka okoma yango na 85 nini emaki okoma ntango nazwi titre ngai nayaki kokoma edingo abakisi abandi kosala esprit na ngai eyaki kopela makasi ya 90 nana interminaki na nzela wana parce que ozwaki titre sans kisi te ngai moko kaka soki nalali nazomona barêve ya ndenge na ndenge soki nalali nazomona barêve ngai moko kaka na bino fo natombola eloko oyo catch congolais eye na catch congolais nabandi kosala yango epesi mpe lokumu soki bato baye na komba bamoni ke edingo asali eloko moko te babaka edingo avide pourkui eloko tokende po tokende kotala tomoni yango te naloblige lobi lifo nasala kisi alors sikoyo nakati kisi po papa Simoki Mbangu nzambe na ngai alobi na ngai edingo soki olingi toyokana malamu tikakati. D'accord. Alors mingi balobaka likambo kobimisa bato michopo ezalaki bamise en scène à l'époque même tozobe yango chez ya caméra non akosaka moto alali edingo abimisi michopo na ye na libumu ale ezalaki mise en scène to ezalaki réalité parce que mingi ntango mosusu bazwaki occasion ya kota bakatchi wana te okopia ngai ata 10 minutes nabima libanda na évoqué bongo nasala yo te
parce que yo moto yina sango on tourne on a battu on tourne la battu pas question mais ngana ningi siko ngana sala ngepa no poyo olo ba papa nzamba ko sepela te nzamba ko sepela te que certaines personnes sala yo ta ko sepela te vous a serviteur à Satan to nzambe hello frère Paul na la qui serviteur ya Satan Ozalaki. Na zalaki mais bana na komi ya kimbangu na komi kimbangiste na komi mwana ya papa Simon Kimbangu. Donc bilo on soit dans la personne 40 minutes de banda au voit ce que ça la monter pour nzamba botola makasi. Te on le mille kamba bien. Na ko sala ya ngota parce que na mi pessimini na nzambe. Amen. Soko benga le combat ya kato buna combat na ko ya kana maya nkamba. On gagne pe. Na ko gagner. Kaka maya nkambo to na maya nkambo. Sona yena moto na ko gagner combat. Na ko bangela combat ko. Décision otika biloko wana ola na nzela ya nkamba. Olutaki pe kaka bandoto. Deux ans batu ba ko influencer ko zona ndako. Non, jour moko na lalaki na ndako. Na loti mwana moka muke. Ayeko banangai ke champion bazana besoin na nkamba. Mwana muke na ndoto. Champion bazana besoin na nkamba. Après 2 jours, na moni 3 personnes ba yelinga no dingwe papa Simon Kimbangu atindi kiangani atindi bisoto ya ko so to kena nkamba. Ngape na boya kite. Na simiza na yawa na centre Kimbangiste. Tana ina centre Kimbangiste. Akamati journaliste Petit Zak. Azalaki pananga yawa. Akamati na bande jura mpena yake awa na kile libanda. Oui, na jipwe. Akamati toketi na nkamba. Tokera na centre Kimbangiste. Bato bako ngai mibale bakimi. Non. Moko atikali. Tokot na motuka toketi nkamba. Nakompena mona kuta na papa. Na ebite loketi ngai na ebisi papa ke parce que ce mudana kisi na nzoto. Ata pasteur ko longola ya ngota. Muta kosa. Ata mundana kindoki. Mutu moko ta ko longola même pasteur ko longola kindoki te. Soki muta lindumba na ba conseil zo pesa yeye ngwa banini bana lelo ngala tikindumba. Soki muta lindoki akoloba nini na ba conseil ba pesa nga bana lelo na tikindoki. Ngai pena ba conseil na jaki papa Simon Kimbangu kiangani na bino papa sambela pona ngai esprit wana ezongela ngai susute papa tinga le boko na buta sambeli na zongi na yoki bien un certain moment na vanda ki na yoki ni ke esprit ango elibozongela ngai suya wa récupérer ngai na zongi so pa ya papa na bi papa tala makambo yo saraki na moni esprit moko ezo ya pona ngai na zongi la suma makambo papa sa ngai deuxième service ya prière tile loyo na mona yango esila mais posa ya bitumba ezali soki nalobi nabunda komba kotia motema lisusu te ke nakobunda komba na kisi nakobunda komba na mai ya nkamba temple ekenda wapi naso na temple lisusu te okitiango wapi nyonso nabwakaki yango nabwaka na balabala namemaka nga mpa Simon Kimbangu te parce que so na bina mema temple mpa Simon Kimbangu nakosi population najuli onga pamba nakei kotika mpa Simon Kimbangu nini edingo ye kotika bakristo na yawa ngai moko ndenge nazwaki yango ngai moko mpe ndenge nakobwaka yango obwaka yango wapi nalibwakaki na balabala natumbi yango moto esili navandi nanga mpe calme ti lelo bamenasa yo te
nazwaki ménance ya ndenge na ndenge mais ntango naozwa ménance nazolelaka papa ya kosauve nga papa ya kosauve ngai nakombaki chaque jour avant nalala ifo nabenga kombo ya papa ye ali nzambe na ngai mwasi na ngai mpe aza kosambela makasi basemeki na ngai bakovana na ngai baza mpe kosambela makasi toaki na point moko te tokotika yo mpe na moke alors nazomona bino bilongi oza vraiment ému na oyo frère Paul aza koloba maître Jamos témoignage parcours ya icône ya catch congolais ozwa ngai de près oza même plateau na ye ezosala ndenge parce que bobundaki j'espère que bokopeki lokolo na bango non nga nazalaki beaucoup plus na style ya technique. D'accord. Moi je me basais plus ya baso vraiment likolo raison pour laquelle je suis que combat on a ça na Bruxelles même il vient moi temps avec on a mon gars oh mais où tu suis alors sur place à Bruxelles si ya bunda dernier comment na mondele d'accord asa pe makamuna sala ga wana panzi bale sunga me tout quatrième avant dernier non ngai na carrière na nga nyonso na touché makambo bakisite na touché pe osani te kopa mayu ya te na yeba ke ya pona ngate nga pena fona tambola boye pona na percer so na ke gauche droite et tenir il y a des gens comme ça des tenus na zambe dans état oliaté to bukate voilà moi je suis de ce genre là voilà. Alors parcours à les jeunes Azaoubawa je pense que bino Mounaï Nabanda, vous avez un amitié, Azaoubunda, Bobundi Naï ensemble, les lots Atika Kobunda. Et qu'on fait un plateau, nous avons retracé parcours Naï et le salon. C'est un grand plaisir. Et surtout, nous avons sali makamuni, nous avons sali c'est ce qu'on continue à Bonzambe. Je fais que l'applaudir. Parce que ce que c'est à Bonzambe. Il y a besoin de Bonzambe déjà. Non, ça a une bougette, ça a une merci beaucoup. Descendant à Simon Kimbango, vous avez obligé le barrière. Si. Alors, au Sali sport, au Sali Bablo Belé dans le monde sport, mais Moto, tu vois, Azali Bosson a vu le c'est quelqu'un qui nous a beaucoup épaté. Donc, Batu Belé, Bayedina, Batu Bata Konzelo, Moutaro Boston a été comme Moto Gazate. Aujourd'hui, Koyo Koloba Boye, na parcours à Finaye, sport. Alors, ils sont des Simon Kimbango, descendants à Simon Kimbango. Surtout le Sali m'a pris un plaisir à trop. Nayebi que grand champion icône ngazawana akoma kimbangiste mais ko yoka bi rezo bimisa minga mona kimbangiste ko po ayebi ki esimo kimbango ngani esalingelo ko mo na mutema ko tuzaba kimbangiste ozo mona yena aye na musuni me na kati ko aza kopola azo komisa mais bi rezo bimisa na minga moko ceux qui n'ont ezanga kinga ki mbangiste ibakisami donc côté parcours on a baka penza toi qui n'était pas passa mi balé il a comme pasteur Zinové mon pas kasabu il a mis colonel pas toi qui se mi balé souci na biso daka un jour to comme na ko ndenge icône na ça vendre biso tanto bandi na ko pota na lit papa tout l'équipe est belé na l'équipe ndeka le bipewana parce que nzela catch ndenge biso to kendelango to ngaki toujours ko bunda ne dingo oh donc fallait si ko affronter ko bunda na ye mais parce que place muso leka toujours biloko pe pour affronter na suka nganga biso non biloko bozwaki eza 5e niveau et à la 7e. Toi qui pourrais te signer pena na vie ba moment na pour te koti banda ko pena ikolo kaka nenga ikona vandwana donc kisi penda na ki muta satan pena même na maman na va ko fato kabo na penda ke moi na ngasute parce que au moins kisi sozo simba ngo za lengi makasi satan ka bene lengi makasi mais l'autre le blessé po to se tourner page netinga page tournama parce que naïbo na zwaki naïbo na salaki les lots na cause ma souci ma pour la montée pour les lots na zaki mbangiste ils ont famille nga tika no na ke no na ndenge na ngai banzela wana po
tango tala vie azoningisa azobinisa tozolanda ye nga mpe lobi ti fanfare ebetaki mpe nazwaki oyo nalukaki tosafrontana mpe na vie donc mpenza kovanda na vie bonitanga nani esengo makasi koyoka ye nayebi te ndeka mete jamos alobi po soki totika aloba azali ebela koloba tozala mwa tante tobakisaka mwa plan mike mpo maloba nde eza sukali mingi eza elengi na koyoka mpo nalingaki momona fana na ta boye na devant yo nzambe asali nasepeli biso bana simoki mbangoki angani wana mpenza nde nzambe oyo biso tozomona mpe bamakamwisi mingi nzela na ye donc oyo twatikali nsima bomoni ye edi ye mingi bandimaka te mais ntango bazoyoka lelo na chaîne mpa na yo mpo eza mpasi oyo asite mai awa mpenza chaîne oyo ya mystique makasi donc bato mpena merci descendant naleli alors nazongeli icône légende observe mboka mingi ndenge yo moko olobi opatronne bakomba mingi ya médaille ya trophée ya ceinture. Est-ce que mboka erendre yo ascenseur nini oyo ozelaki mboka esala yo esali yo te edingo moto na ngenge parce que lelo na koloba okomi bato bayaka mpa na yo koconsulte yo bato fo bayaka kozwaka baconseil mpa na yo ndenge ozwaki dans le temps epa bapepe kale nini yo ozelaki mboka esala yo ozomona ndre oza un peu délaissé un peu abandonné. Merci mingi na motuna na yo na leli na motuna wana pour comprendre ngai l'homme qui vous verse les larmes des crocodiles parce que zana motu moko tamona kesika nganda za kolela mais ngala leli pona bandi kachi tanga mobutu na mobutu na ye papa Kabila Moussé le père na mwana Kabila na ye Kabila les fils Joseph na mwana Kabila les fils na ye pas Fachi na moni telo mo ba pesinga ya malonga esate mais ikuta nzambe ala ki changer ala ko changer kaka na kata Kinshasa a créé même pays mosuté mais a kufi basaleli monument na lemba mingai dingwe komuna teke soki naza kolela bosunga ngai to nali pauvre te na singaka ndi mpona zwa badroit na ngai 50 ans de sport 50 ans ajuteloko moko te naosenga na bakonzi ya mboka bapesaka kado na ebembe te bapesaka kado na moto oyo aza kotala nazwi te eloko moko te ntango nalelaka nini ke léopard akoganye te mpe tokoganye te ozokontinue maloba na yo nazokontinue maloba na ngai pour eza na kanda baza na nyongo na nga monene 50 ans bacalcule yango léopard akoganye te pour soki léopard azobeta ngai alaka pour équipe apaye mosusu. Est-ce que vous avez maloba wana pe zopesa bakonzi kanda te tiaka mwa mai na vino toyokana nanu d'accord ngana yali mutu na beti ebeli na kati ya mboko natamboli partout nakeba mboka ndenge na ndenge bazambi partout natamboli mais na juta eloko moko te tomboli mpe drapeau ya mboka libanda ngai nazozwa eloko moko te bongo nakosepela atako tu cheval tanzo mema moto soka moto akiti asomaka mpe mungwa apesi cheval mais ngai ata gilette na parolaka soki ntango nakendeke bitumba eza te. Est-ce que vous avez en bonne relation na baministre nyonso baleki en tête de la fédération? En tout cas, après la fédération, commençons par là, et puis le ministre, baleki na ministère de titel. Les seuls moutaïba qui valeur nanga elaki egwaki Omer.
yende moto ayebaki voleur na ngai mais nyonso batikali eloko moko te kotunanga mituna parce que ekopesa ngai posa ya kolela lelo oyo bazwi décision bakase edingwe basalisi championnat du Congo euti oleka na imika lelo toali vendredi esilaki mercredi bapesi ngai eta eloko moko tata lipa baconsultaki yo pete baconsulte ngai te ke edingwe toyi tozwa ceinture na yo parce que ere ekoki topesa mpe moto mosusu azwa yango championnat basalisi lubumbashi baye te kisangani baye te mbandaka baye te bakongo baye te mais quel championnat parce que ngai ndi moto ngai napesa ceinture na moto ya kobima champion ke edingwe ceinture yango oyo kende kolatisa moto abimi champion abaki na plaisir nyonso napesi ceinture na moto abima champion nakosenga na bakonzi so nalelelaka bino yango badonk edingwe ali pauvre te naza mwa moke oyo nazwaka naliaka nalelaka nde pasi ya oyo nga namoni na kati ya RDC 50 ans de sport ministre nyonso ayaka awelaka kaka nini foot ministre nyonso bawelaka kaka foot mais nakosenga po tozwa mwa pouvoir président Fachi attire un peu par sport individuel, ministre na bango. Donc la boxe, judo, karaté. Je vais te la ministre na biso. Catch. Il y a catch. Président fédération de Zaranane. Il y a Franck Diongo. Ah, Tilelo. Ngai mut na chaye place wa. D'accord. Il y a une confiance dans le président Franck Diongo. Je poste. Franck Diongo a dû poster à commune à Ngando. Ah, Zunga la Rayote. Benga raté. Tout sur la Rabisson. Alors, Baranini. Mais. Pour la Kanayo. Albaga qui a reçu un gars jubilé. Bongo jubilé, au sein de Sangai. Mais titre est un bon qu'on a gagné. Titre est un bon qu'on a gagné. Mais il va le Bumbashi, va le Béninité. Championnat n'est pas valeur parce que Bissot aux alités. Qui s'en n'est pas réclamé. Goma va réclamer. Va Kachera Goma va réclamer. Mbandaka va été ko va réclamer. Pourquoi la région minière va monter? Va Kachera va bunda combat na. Va yakinde ko sala business va freiner va go boya ko bunda combat. Ngape na vandi na ngai kaka les mêmes jours wana ya championnat frère Dionga bengi ngai le bedingwe tropesa yo parole pour le pour la championnat alors qu'il non na robelo côté parce que na robo honorer ngai ti na titre na bomba eloko ceinture 50 ans non c'est tout pour le batiki kamata yango pesa titre wana organiser championnat azoye la ngai $1000 mais à 50 ans na doit $1000 pour pesa ceinture pour na pesa ceinture na bina ko pesa te so ko funda ngai bo ko funda wala ngana bindo ko na tribunal président Fachi Zolanda yo moi j'ai appris en préparant cette émission bana matete ba ndeko na baleki na yo bano ya yo balingaka yo mingi moko d'ailleurs aza na Turquie comme on a Angelos Don Pablo wa mutu mene ayebisi ngai mais bino mo atesika champion fandaka wana eza susuma la mute ici à longwa kutu mai comme ko déranger le na longwa tala kana mayo kana mayo na kana mayo est-ce que ça tamu susu motema yo sala nga pasi oyo pona ba souci ya okansesika na lalaka
ngai dimo na kola na bisika ndenge wana te mais l'état baza komona ngai bien ba député nyonso baza komona ngai bien edingo bazolala pasa ndenge wana nakena kolala nasenga motu ndako kepesanga ndako naya kolala jamais mokolo motema longe kobeta bakokanisa ngai président Fachi aza motema aza humain aza na humanisme ndenge bato bakongole balobaka ayakitaka même tina basite ko rendre bato ya lingi visite caméra na yango wana kuna na olingo pesa message moko précisément na numéro 1 ya bakongole mokonza mbuko asala ba priorité belé mais na yebi biso to yebi soki ki atandi émission yo en tout cas à cause la sensible na maloba na yo merci papa Fachi biso to ya libana ba mais bapesaka cadeau na ebembe te bapesaka cadeau na moto oyo aza na bomoi bolingaka boyela ngai ebembe okunda ngai ndenge bosalaki fete ya emenea ndenge bokundi tiala mwana po bakonzi azalaka kaka nini vedete moko akufa pour ke baya kosala honneur na ye mais na félicitaka mingi nani Moïse Katumbi ali président des jeunes ndenge azwaki ebimba papa kanza banda poto aye nango awa bakatiere toza baingrand toyembaki papa kanza bien te tokundeli papa kanza bien te alors nayebi yango bien te mokonzi abe nango kufa oyo alingi aye oyo alingi te avandi nasengi papa président meka kotala place naza kolala na travaille trop na mboka oyo 50 ans eza moke te na monde entier sportif oyo asali 50 ans de sport aza te naza kobela nazozwa batraitement ndenge na ndenge mena na biki te le seul namonaki bana ya poto basalaki mwa cotisation batindelaki ngai kemeka kosomba ata pomade opakolaka na nzoto nasepelaki makasi nasengi papa Fachi oyo eza mbala ya suka mpo nasenga lisalisi elingi oloba te ke nayali pauvre te me naza kosenga badroit oyo ya ngai oyo na travaille mpo na mboka soki président de la longwe président akomaka wapi sénateur à vie akomaka sénateur à vie et pourquoi ngai edingo bolingo tia ngai champion à vie te boji kosabote nga papa président yokela ngai po championnat surtout soki ezoleka il faut edingwe azala wana normalement championnat nyonso soki ezoleka il faut edingwe azala wana bato génération na yo oyo basali championnat oyo yali championnat te est-ce que oza na bacollègue ya génération na yo oyo bokutanaka bosololaka oyo bobandaka combat dans le temps 72 kino lelo bacollègue na ngai yali kaka baentraîneur na ngai Nkakimi Mapoma Kikonk Masonsa Yuma aza na poto Abdul Khan bango nde bato nakutaki mais promotion na ngai naza le seul natika na ngai moko bandeko nyonso bakenda bakende epesanga mpasi molini na longola na suki mpo na nini nakobumba soki yango mosala nini nazoganye eloko moko te naza kosouffrir mpo na kopesaka bamessage mpo na kolia te kolia nazolia na ngai mais kopesaka bamessage yango nasengi na papa président soko koyokela ngai parce que obengaka kaka bato ya théâtre obengaka bamusicien donc nga mpe nalingi sikoyo nga mpe nakufa nabandela mokili nakoma nanga jouer nakota na pelouse na banzi na koganye oyo osali emonani na miso ya bato moto akowanga nango
Azalité, alors, mais les lots comme qui manguiste. Tu vois qu'il est en côté église. Ma promesse paye qui est en dengue, bande quoi qui manguiste, bakana, balaka qui yo même, bilo quoi dengue na otangate, dans son salaire. Yibisa biso. Est-ce que qu'on se retrouve quand même? Ma promesse est réalisée. Bande bananga qui manguiste, baza ko sunganga na moke baza di kozwa. Mais le on a ya mutuya ya linde ndako. Le so le lombo le beti na zone bomba na église. Un champion na bino a zone bomba na église. Papa na bitikana lela. Ce qui va jouer de bobengi bango yaka ko ndako yango na jeep. Na ba jeep. Mengai dingwe na tomboli pe mboka na kela pays étranger na beti ba mindele na zongi na yebe na ceinture mais ba moni ngai pamba. Merci. Totikeleka. Maître Jamos. Oui. Nazo mulaga yo parce que bino bozama nzoto makasi. Kulo tuna bino yo wana nzoto bandi kolemba. Mais c'est touchant. Kulo kama roza ko bisa na moko. Mboka. Est-ce qu'il faut reconnaître Kakabatu Moko Songolo et puis tout le monde est à Moka? Dans le sens où il dit moi c'est Mboka. Qui n'ont les lois sans la ceinture Nanda, titre Nanda, mais on candidat championnat Mogoté pour aller pour brandir ceinture Wana et qui n'est pas Mboka Moudou. Sous Yazoa, Oyo Baninga ne se basera partout à travers le monde. Tout le monde a rien. On ne peut pas comment consulter Azawana le roi Nangwende Mokoboui. Alors, moi, le à chaque fin du mois, sur le Cambodge, la jeunesse, il y a consulté, la fédération, il y a consulté, mais pour aller dans le Congo, il faut ça. Merci pour la parole, Franck Stemay. Je pense que peut-être les bateaux sont un peu distraits, se focaliser dans le Congo, mais je pense qu'à travers cette émission, et qu'interpeller conscience de Bango, je pense que dans les jours à venir, ça peut bouger les choses. Je l'espère. Nous espérons. Raison pour laquelle on est là, raison pour laquelle on a une émission pour nous réveiller la conscience de Bango. Alors, le dessin de Simoki Mbawe, Yozaka Moutoumou, Yozaka Kassa Kassa, Bakacher, Boussa Baingra, Moutou a Pesabino, pour ça, Moutou a inspiré Bino. Bino le beaucoup de poto. Moi, $1 pesant à rater. Qu'est-ce que vous faites pour nous, votre vieux? Voilà, comme on va à Kacher, parce que Bengra solo, tout ça Bengra, tout ça m'a plus un solo. Passé un message na président Fachiné car je vais dire lobby président. Renfort ma chapeau. Merci de nous rappeler. Président pour moi que la guerre. Ah oui, il a mon chapeau, il a tellement tenu. Président Fachi. Il y a un boxeur, il y a un sportif. Oui, il y a un sportif, il y a un karaté, un boxeur, judoka, un sport, tout le monde dit jamais bima. Donc, il y a un icône moko. Donc, sur le temps, comment même il y a un icône, président Fati. Maintenant, il y a un qui n'a pas de peuple, il y a un sportif. Il dit, moi, Zawana. Azamu icône donc tant que ça bateau théâtre baye na mona ba chèque bayaki ba kuluna bayaki mais dingwe sportif mo bayakate président Facho ça boxeur et message va passer oyo na bi ko kango po chez na munene et na beti c'était pas côté sekedi ils entraîneur à Fachi coach privé master ngai Claude vient dingwe ya dit yo tu te sola peli kamongo ya aux appels la fâche tombe beaucoup. Pour le belé, tu sauras que, hein, tu continues à vieillir boité, hein, on a répété na CT, na zone sportif. Ande kolanga ina ebike na autobima, na auto zo tamula ya maladie, na baki na basuma bete, pour boyer binga mu ko mbeli, on a eu ça no sportif, surtout ba catcher. Boyo kanisa tete to kana kate. Mais to kana ta mukie pour la vie d'une. Tout ça là quelque chose pour la vie na biso ninga vanja icône na biso. Tie mo ka lobi ndengwana.
on a besoin d'apprendre à faire ça. Parce que vous avez créé place à Fandaka. Je suis mis au Tanga. Tu es un Koufa. Poboya. Ah, tu es bête en machette. Tu es bête en midoukia. Et bien, vous allez aussi battre. Tant que vous avez un bon mot, vous avez un sungi. Tout élément. Vous avez un France. Puis nous avons les robes pour la vie. Basé belé, bakatiriser belé dans mon abango. Nabi qui fala mi kiti sapé. Amona camionnette mbola yeka boina boina kumi kiti sapé na bino pour to sunga biya edi. Wa biso i compte ko tike boité. Azo bela makambo ze belé o ezo déranger. Hein? Bani bende kolanga yi. Tout élément. Maître Churamboma l'imbattable. Tout élément. Churamboma. Ozana biso fonga ma tout élément. Donc la mito dans belé là, bakatier ngana zoya. Faut les sungi à vieillir. Femme, c'était même optique dans la poney. Tant qu'on a zolo baboye, on a zolo tant à bino tant on a zoya, na autant à l'embongo. D'accord. Na autant à te pour un sentiment, pour la boire katier mon côté pour n'ébiter. Sonner la bano dîner, na coiffé. Qui ça n'a nous payé. La miki c'est na c'est facile. Mais ça va rendre vieillir. Na comme mon nene, faut la miki ça na tant à bango pour mes athées. Na senga, yasami, kabo a kabo, yeme to sola na yo. Donc, Kabo à Kabo, Charolin, Yokutu Naibi qui promet à la montée, 120 qui cesse, Nautangabino, Cap Desi, Machine de guerre Kangala, Imana, Kai Kai, Boa Chomen, Alembola, Kadi Kadima, Kobetox, Maurice Loma, Samso Samagoua, Zinové, Chouamboma, Sotanaki, Diedingwe, Papa Yeyo. Na obenga yo ozana batebele te na olongola ite waza mwana na olongola ite ani to sola na ye azana kati donc na tangi bino libération ya Micmac Jaguar litanda na ebiki mutema Jaguar jaba libéra na Micmac tango to ya na roya na ebiki to sala mbele kanga la machine de guerre yeba ko bezo ya donc action za koto to sala loko moko pour t'épauler viedi et puis ko salama. Merci beaucoup. Le descendant de Simon Kimbangu, Camilo Tembola, tout le monde est vers la fin de cette émission. Maintenant, on va interpeller le patron Peignon sur le Congo, vous allez banda Yamboka, le patron il y a Kira Group International, il y a Istanbul, la Turquie, Angelos Don Pablo, vous avez patron Mounene, Talaka Yakulutonayo, Basalabe Mingi pour Namboka. Le patron Djonga Okula, c'est vrai, au son musicien, au son de Belé, au la diaspora, mais tiens le beau qu'on a poche parce qu'il faut champion Abisso, Marambo, Ibongo, on a les davantage. Vous avez Belé, Dieso là, London City, vous avez Belé, le Waterloo là-bas, Spero Soleil, vous avez le président Minene, Alain Dinamo, vous avez entouré Belé, vous avez Belé, il y a un mec qui est à Poto, faites quelque chose, et puis on a Awa. Nakobela awa mutu oyo zosunga bato lelo l'ange céleste choisi matata, c'est le moment d'agir ndenge kuta za koloba apesa mutu apesa cadeau na mutu aza kotala apesa cadeau na ebembete ça ne sert à rien papa lutumba lobaka yango ndenge na zabo ebopesa nga na lia soki na kufi na komona te na kozwa pe te bokosalela nde et pas va pamba et bemba pamba donc ça ne sert à rien champion za koloba awa il faut interpeller ba congolais nyonso au bazar à travers le monde papa dit to na suka mais ba musicien mingi ba dédication na ba album na bango mingi po koto yaki mingi po sunga na ba début na bango est-ce que vous en avez ba musicien ba yaka de temps en temps pour quoi apporter soutien na bango na yo champion du Congo et Dingo Moto la Genge merci na mona ka Kofi Olomide d'accord ayaki kotala ngai ok apesaki na enveloppe waze kwa ayaki kotala ngai apesi na enveloppe waze kalobi soki oyoki pase ye makasi benga nga n'importe heure akotinela mbonga kisi Félix waze kwa Félix waze kwa donc nasepela makasi na bato na mibale ye na Kofi Olomide en tout cas basalaki eloko mpona ngai merci na bamisi miso wana komoka ade musicien comme nakoloba polele bayebika apesaki ye epai na yo apesa déclaration ke ngai napesaki edingo ya autant
moto apesaka eliwaze kwa na Koffi Olomide. na Koffi Olomide. Alors tokomona biso na suka oye kosala oye kolela te mpona bapeso ya kolia po basala soki nini non ozala moto anzala te oyebe awa na moto te moi eloko kotambola nango ezali mais ozomérite plus mboka nde il faut reconnaître valeur na yo monene na yo. Ouais, likambo olobi likambo ya solo naza moto apasi te mais salaire na ngai oyo nabunda bitumba pourquoi balingi opesa ngai yango te kaka oyoka bake contrôle kosala contrôle na bato ya finance bata service tel bakosala contrôle eka bakoza mpe na kati batimona nanu dossier ya edingwe alelaka mingi papa léopard ayali awo nazoloba yango léopard azali awo Victor ata chambre ezobetama boye Victor eza te te nakoloba so eloko te totalaka ndenge match eza koke na beloko moko te nga nayali congolaise nayali congolais mais mokolo bakosatisfaire ngai nayebi ndenge mboka ekozwa batrophée te très bien po batrophée nyonso ebanoya awa po wana nasongoli motema na ngai merci nasengi na bakonzi bomeka kotala dossier na ngai tala esika nazali kolala mwa ete oyo bambongo osomona basa bandumba bakazoba lopango me ngai edingwe nazozwa ta eloko moko te nazoba nano awa boye malgré alaki kachere me nakobenga ye nzambe na ngai camionnette oui parce que ali descendant ya papa Simon Kimbangu Simon Kimbangu motu moko takoki konéglige donc descendant ya papa Simon Kimbangu nakobenga ye papa na ngai oyoki nalingi moto adéranger papa na ngai parce que odéranger Simon Kimbangu kia ngai merci. Merci beaucoup Edingwe. Moto na ngai tokomi na suka alors maintenant jamons tokomi vraiment na suka Michel Tika papa kende kopema dernier message ezali mpona bandeko batali biso bacollègue no sportif bakongolo oyo bana bango baza partout à travers le monde. Est-ce qu'il y a un message par rapport à l'émission? Ouais, message ezali kaka balanda émission attentivement ko servir de leçon sur le tout meki ko même pour apporter ce soutien à bango par rapport au tolobia le les tour à vie dit le bien tour à moko et ainsi de suite. Moi je pense que c'est ça. Au revoir à demain. Descendre ça l'église on a beaucoup à voir petit dans la bande François Tridel toujours point côté bien Arnold maman sapote nous sur Arnold comme ça bloque bango Arnold opère Arnaud de Zanga avec banda. Non, mais c'est ça, mais c'est bien que mon poids bon Félix Oiseau. Félix Oiseau comme monstre d'amour. Bientôt au pur, en featuring Koffi Olomide et Félix Oiseau quoi, va finaliser qui m'a ramené hier. Donc les données, les 20, il les a aussi là. Mais d'ici fin du mois ou début février, tu reçois Nzemboana au pur. Koffi Olomide en featuring avec Félix Oiseau quoi, monstre d'amour. Et les 12 août. Félix Oiseau au stade de Martyrs. Ça, c'est le programme. Ouais, non, ça, mon fils bien-aimé, Ridolphe Fernando, Vanessa Fernando, sans oublier Exaucé Fernando. Merci beaucoup. Merci, Maître Jamous. Alors, descendant, tu as commis vraiment un souka. On a dit que tu as dit que tu as fait des costes Mokoko. Mon anza mazawala na biso, Djilo Kula Oumande, merci à toi. Et du monde a émis de la terre avantageuse. Merci pour tout. Et puis, Mandegono, sur à Bruxelles, Olga Mokonze Kabelo, Olga Mawete Mokonze Kabelo, Papa Edi Mingi, merci Nayo. Merci également à Monsieur le Président Spero Sole, Maman Gisèle Matota, Alain Dinamona, l'homme au secours agréable à Bokatina Couche, Maman Jenny Samba Kondi, Mandegono, sur le Garatus entre Bosé et Belé, il y a José Moulumba, le Bokar de Birmingham, la mère Nabiso Béni, Ben Namoulumba Barcelone, Mena Heaven. Diezola, Namadali Zola, voilà. Et il faut agir pour tout. Il faut venir en aide Papa Nabiso et Dingwet, Motonangenge. Vous êtes belé, en tout cas vous êtes tellement belé, il y a Jules Dikando,
na mère na biso mapo finini bandeko nyonso bozalaka partout dans Africa Info. Merci à toi Djilo Kula Oumande, merci à Germaine Kissongo depuis Lucerne, à toi tout le monde, merci à vous. Alors Nazongelio, descendant de Simikimba, en tout cas aussi c'est la biso. Un dernier message par rapport à l'émission les autres avons le nom pourquoi si alors batondo batali pas retenir rien to balanda une émission balanda on bina calmement donc ceux qui match ça va zapper match ceux qui disent va match va vendre penta TikTok batiki ba ka message ni icône na biso edinga passer pour mais l'émission on t'a dit pour la ngate me pour na et lengi mingi donc na osenga pe na bakimbangiste petit ngoloni ngazawana abakisi batu l'église humaniste ça l'évangélisation abakisi batu ya kosakana te ba yeka ka pona témoignage ne pour kondimane pour lelo vedi azawana bomone binoso ndenge nini bato ba réveil ba ko lukaye asali trop pona bango a occupé ko ngai dima di pona non mais tant vandi penza bi ngai lelo simo kimbango andimi yeboy ba ka sepso ya fatir to beta masolo ba moni ba ke non azap na la carte na bato so afande na oh vedi tiki pina bo vedi mutu ba solliciter na bato ndenge na ndenge l'église ndenge na ndenge ba pasteur ndenge na ndenge mais tant afandi akepa simo ki manque ngani ça veut dire que bakimbangise amuta kotika te oyo azamoko na biso amoko na biso ya munene ya kona seki na général papa Zako papa Zako message na tinda pano papa Zako yo sungaka et belé mais autre une église dans biso faut battre là parce que aza mutu mokete papa Zako mbala mama nana et dit moi aza na besoin elle sungi ya munene et na bossa na te SKK tozaki na yo je pense il y a une semaine et dit moi to bete maso to seki aza na besoin ba mbelé parce que mo ngani tala yango na bossa na te Apost Salimba Mwana Mongala, José Massala, Florence Mbola, Papa Sirbens de la ville, et Maman Jojane, Dekos Mkoko, Petit Nanga Tongo, et Nambosa na pété, Oazo Sala Kebiso, no Pema Peto, Tonini Fali, Uebi Kamandito Solaka, Vienne Dingo Peyo, Ipopa, Oangai, et Dingo Yo, Uebi Kanimo Sungaka, et Nambosa na Tapolba, ah, Petit Nanga mon traître, Kofiolo Mdi la Peso Mbeto Mouvier, à moi. Maître Choubo, na tikilo bandal vano gérant ou bien, hein, garde de corps a fallu pour pas rapprocher petit nanga Choubo qui peut bandal vano bien et ça na kimia toujours. La vie no bango, to tikilo makam. Allez, merci beaucoup, papa Eddy, merci beaucoup. Quand on dit une invitation à Bisso, aux alliés vraiment nous avons révélé, il faut ça là, santé les arômes déranger, merci. Mais maintenant là, il y a ceux qui ont faut aller en contact na yo, à tabakonti. Ata bandeko baza na poto ba sepi na parce que monsieur ba belé ba partager en retard yango basa la ndenge nini plus 243 89 789 77 77 d'accord plus 243 89 789 77 77 voilà numéro na nga WhatsApp ba ozo yo moko na téléphone ata finga na yo mais nazo za réponse on va confier pas aux alatés aux appenza moto aux mériter plus respect na considération merci beaucoup moyen bo sunga ngai pour esika ya kolala Léopard Kosimako. Merci beaucoup. Je crois Maloba papa Eddy Ekoyi na mato ya ba sûreté Toyoki tika doit agir le plus vite que possible. L'émission où vous allez émission interpellation, les émissions à conscientisation et beaucoup de gens peut-être ils ont une bonne foi, ils ont deux, ils méritent ça. Il faut tout ça là, nous sommes obligés. Vous êtes monté à Malam, vous allez obligés pour y passer là qui yango, tout repère na yo au lemba et au coca. Les aux ministres, aux gouverneurs. Nous avons conseillé à gouverneur de la ville. Nous avons conseillé le Cameroun. Alors, il n'est pas équipé au thé. Pour ça, nous avons sur la télé, papa Gentini Gobina. Mais il conseil à gouverneur. Il y a des gars qui ont passé et pas
pour ndako. Mais jusqu'à présent, on a joué à moi. D'accord. Tant que ça n'a pas mis au royaume, ça la pour n'aille. Mazar aux années, ma camarade ici, les semaines, il va occuper un ndako. On a honorable Raphaël Kibuka. Raphaël Kibuka. On a bien battu. D'accord. Merci beaucoup, le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, Naebi Kozali Papa Malamou, le tout premier citoyen de tous les Quinois, Naebi Ke Maloba Papa Edi, où tu as avec beaucoup de plaisir. Sentir Nayo Kozali Bazali Ebele, mais ici je vais rapidement interpeller aussi la conscience de Levin Pai, Yabanda Longwa, Yoyebi, les lots déjà de voté on a Banda Longwa, campagne bandité. Moussoko s'est mis dans la loi Nyonso, Levin Pai, il faut na mobimba, tous derrière yo, yo comme alors pas dit commissaire yango parce que vous allez moto yo mukonza yo kaka Gentini Ngobila Mbaka. Merci Eric Kaya, confrère, on doit accompagner Papa Edi awa na plateau, ça lui fait vraiment plaisir makasi. Bandi Nyonso, merci à vous tous. Vous avez tellement ébélé, vous avez une émission, il y a SOST, je répète encore, il y a SOST, on n'a pas dit tout le monde mais on a réclamé le droit, et jusqu'à présent, on a tenir encore titre de champion. On a faut que soit monté dans donc tout ça na yango ba na ba ko so ba kunia et to mwana ya ko pesa biso papa te to zo mona maboko na ye moko de son vivant et ko ça eloko moko ba me mala mo mingi. Merci Papa Edi, merci Maître Jamons, merci descendant de Simon Kimba en camionnette Mbole, bon voyage déjà. Merci Vincent. Allez, merci également à vous chers fidèles internautes. Si vous avez aimé cette émission, dites donc merci à un monsieur qui s'est coupé un morceau. Gino Massan pour les géants était là pour nous servir. Merci également à Merveille Mampouya qui est là aux côtés des montages. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Attention. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour nakopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili.
Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficier na triple action mpona bazali na mikili ya poto balingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana pe na baadresse oyo totieli bino Maxi Bio Café eyi mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basante na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana mokili mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, twende. X-Bass,